$300. Bolanda. Zama bipesa. Nyoso. Yana moko azana $150. Yana moko azana $160. Yana moko azana $250. Yana moko azana $38. Yana moko azana bonga loyer. Dino yoso bo pesa. Boyokia. Boyoki na note. Bolanda. Différence à pasteur à Mounia Moulenge, na pasteur na bila Congo. Ana mbongo moko ya programmé $300. Pour le lomo boy. Zama bipesa. Nyoso. Yana moko azana $150. Yana moko azana $160. Yana moko azana $250. Yana moko azana $38. Yana moko azana mbongo loyer. Nzambe azomona ka ba mbongo. Dino yoso bo pesa. Ozomona différence. Il y a un peuple bololais, il y a un peuple conscient. Bah, tout le monde conscient. Tala, bah, pasteur. Oh, bah, quand dit peuple, na distraction. Bah, pasteur, oh, bah, zo distraire, bah, tout pour intérêt, bah, tout. Boutou, bah, roubeur, bah, fouta, bah, ngombongo. Pour nous distraire, bah, tout amateur, bah, distraction. Vous avez la différence dans la discipline des pasteurs. Au-delà de ça, tous ça, les musiciens. Il y a des makambo moko a pété boye bien ngote. Il y a des musiciens. Les musiciens, il y a des bololé. Oh, yo baza ba bololé. Oh, bala qui ça peut-être qui bololé na bango na internet. Na otanga bangwa. Na première position, na deuxième position. Na première position, ils ont confié l'omide na Bozoba. La deuxième position, c'est Billy Abel. Na Bozoba. Maman moko mukolo ya Bozoba. Billy Abel. Lelo nazana yo. Wande ko oyo ayebi Billy Abel botindela. Maman Billy Abel a cause à peine à âge à la mère nangai. Ah oui, pas d'abord âge moko. Maman nanga bota en 1953. Billy Abel a sa maman mukolo. Peut-être à cause à l'équipe pas maman nanga quelques mois, quelques années. Mais Bozoba oh maman ou yaza nango. Tokolobelaye. Tokolobela parce que aza maman ou yaza ko baby sa réputation à maman. Azo la ki sa Bozoba na média. Malgré tout, biso toza ko sala pona ko lamusa peuple. Mais Billy Abel aza champion na Kofi ya ko la biso Bozoba na média. Wana na lobi na ba musicien. Na politique na ko lobela bino. Na politique na première position ya Bozoba c'est Chilombo. Na politique première position moto à Bozoba c'est Chilombo. Yami balé ses caméras. Toi non na Billy Abel. Bino moko boko juger. Avant la kota na commentaire na lobela siko on a yebi. To landano image. Ba mama otala boli misanga eza image oyo. Aza mama puninga bino abasi bino moko boko juger na makamono loba. Bola mda mama oyo bien. Aussi c'est la biche. Oui. Botal. Malgré toute la question. La ligne d'ailleurs tout n'est pas bien. Exception. Voilà ba bengi Mark Kitabu mwana mobali na ye Rochero. Voilà. Hein? Tala botala. Ah, et dans non de Mwana mobali na ye azo mata. Bomoni biloko dilabela zo la kisa. Bomoni ha? Mwana ya mobali ye mutu azo mata na podium. Tala biloko azo la kisa Mark Kitabu. Papi, moma teme musika. Ça veut dire que caméra ezalaka te na ndenge ya vrai bola ngaka simba na ye. Ya bozulu kaba bima na ba fete pa battu. Omoni na MC ya boye. Mama mukolo ha? Akobota papi na limboma. Bozoyoka? C'était la folie.
wana Mark Tabo bomoni wana za mwana ya papa donc mwana ya Billy Abel na mwana Mark Tabo baba tata moko Rochero tala sikoyo na mwana ngo Kizengi tala tala mwana ngo pe Kizengi tala nani physiquement omoni c'est bon quand j'ai déjà plus de 8 enfants bozo mona mama oyo biloko asali ça veut dire c'est bon. Alors, j'allais juste Billy Abel, Bouzoba ezana Billy Abel. Maman moko mukolo. boya mobali yango basi babi boya mibali yango ezo simba teta kama boko leki makasi mama mobimba lingika mbongo bolanda ye vraiment na ke balobi tika ye boya ye olobaka pe ozalaki lokola gidari ozali so gidari te mama bana Billy Abel okomi obenga fat mbumbum tala ya mimona gidari ti lelo ozali so gidari te okoma ngungulu fi mama moko aningi kaka mbongo donc mama osoki likolo ya mbongo kaka akopesa nyonso tika ye apusa mandeko Maman au Billy Abel. Moi je te dis merci. Donc on se retrouve le 14. Bozela. Moi c'est toi aussi ça va pas bota bozoba na. Sur le travail bozoba. Ya ninga ka mimbali ya bandi ko ba za sai sai. Na ebita. Obi mamba moko. Bon dimanche à ma maman chérie maman. Ah bisous. Maman. Botala ta mama oyo ya mukolo hein. Simba te da rumba mo rapide. Botala siko isimbeli balingi ba simba na wana. Allez. Papi mbo mazama na muke hein. Mais akomi ko signer ye muke. Allez. Bolanda mama Billy Abel. Botala dance wana. OK na ki Android trop. Zana moi phone. OK. Ah tout est ma belle. Toloba te. Papi mbo m'appelle on comme mbala gentil. Tala bino mbo tala ebinel wana président ebinel normal. Ti akimi na kokima papi mbo. Billy Abel za mukolo. Ezana ba mama mikolo oyo ya age na obaza balanda ka musique na ba bande ko landa musique na oza ko déshonorer bango Billy Abel. Na munoko na yo ezaka mbongo chweke. Na munoko na yo mapa nkolo. Na bite soki mama mapa nkolo ngo explique kabiso ezaka nini. Na munoko na yo guitare acoustique. Oza isu guitare acoustique te Billy Abel. Okoma fat mbumbum. Fat mbumbum. Peut-être omita la kate, il faut tout le la vérité. Et l'autre pied pour le on a touché yo, oza ko na buzoba, Mark Tabo wana aza mwana ya mobali ya mobali na yo. Mwana mobali na yo. Tika ce qu'on a décortiqué un peu vina yo. Bandeko. Billy Abel abebi si ba via bato belé, na kozwaka moko bien mibale. Mama oyo. Abebi si via ba jeune belé. Et belé boye bakate. Lelo soko tali babi ndombe. Oya wenge akatana boye bakate poani akomaki mwasi mobali ya Billy Abel babi ndombe ntango lobi mobali penza ya pale babi ndombe Rochero abimi akokutana na Werason ayebisa mwana yebisa mwana wana papa na yazai kamaradi nanga azwa basi mosusu wana zaka mwasi nanga akoza na mama wana te Werason ayebisi babi tika mère babi ayebisa ke vis-à-vis privé Werason pona kozala na respect envers Rochero yango alongola babi ndombe azaka mobali ya bibi ya Billy Abel
mwana muke oya kobota carrière apetu anekeka boye mutu asilisi carrière ya Babi Ndombe mama oyo Billy Abel azaka mwasi na ye mwasi ya Babi Ndombe mwana muke wana Rochero asala tu akio kukuta na wera son kobondela ye yebisa mwana atika zaka mwasi na ngai za respecté ngana za camarade ya papa na ye ya kozwa mwasi na ngate après ça mwasi te tobota na ye ba yebisi Babi tika Billy Abel Babi alobaki za vie privée te mbongo kama musique boko tsa ba vie privée babengana Babi na wenge likolo ya Billy Abel mama oyo kaka leo bozomona zola lisela Babi mani papi mboma zola lisela miso ko tuté mabele ndebo ya bando sana Babi parce que bino bolobake oh papi ni papi mboma za mwana muke na peshi bino exemple ya mutu moko bimana yi Babi Ndombe mama oyo Billy Abel asuki wana te nazo pisa bino bato ya silisa carrière akela Brazzaville azala mwana moko kombo na ekiminga ikuna oya zwaki penda en charge azali mutu ambongo jeune bwa jeune wana tilelo abamba mbati akatana tango Babi wana kina Rochero Billy Abel akendaki akoma na Gabon tango abetaki Billy Abel bateke chelele batili mazili mamgenye mima ayema azaki na Rigo Star avant koma na Rigo Star tango babeba na Rochero akomaki na Gabon tango anazotambola na passeport gabonaise mutu moko se conseiller Omar Bongo azwaki Billy Abel comme mwasi Billy Abel akomotambola na passeport ya Gabon mutu ala carrière ya paka bo poka Billy Abel sana poka moko ya solo penzo ya nini ya mbiso ya nini ya kote ya mbanda kasoko putani kote ya bwende kote ya nini ya Kongo enkela kuna poza ambisi musoko simba ngo solo asilisa papa ya bato azaki conseiller soki ya sasu ya nini ya Omar Bongo akatana garçon ya zwaki na Brazzaville comme mbali akatana Babi Ndombe akatana na continuer Rigo Star akatana na yana suka ya nyoka longo depuis kaka bimana Billy Abel atiaki na pale boyoka lisu nyoka longo Deto chamba amba boyoka ngo lisusu depa beta nini poison nini muzembo ba beta ki na ngamana kola akoma munene boyoka na kati kuna boyoka dudu adula za kobwaka mama Billy Abel mama ndako mama bana wana Billy Abel za na ndako ya nyoka longo tala nde nyoka longo asili atira tete mama oyo lelo akomi banda papi mboma komeka te mama azala mpoka ya mbisi peza kote ya Kongo Bukongo inkela komeka te papi mboma soki olingi oyeba sango tuna Babi Ndombe soki olingi papi mboma olingi osila mama azala mpo omende azokanga mwana wana azo mona sao sentir ba osala na mwa étoile na azolinga benda yo kolanda ndenga za wana te mama mobimba l'émission mobimezaka ba tweke tweke nga soko na tweke donc Billy Abel soko timbongo quel que soit l'âge tweke ba Rigo Star boyoka Rigo Star tilelo na boyi nano kokota na ndenga mama bala ndenga ke kupanza abomaki nano ya Rochero yepe ba yeko bomela epa soki ya nani o soki mususu ya biso na soki moko muso ayeki na simane ya bomele ayeko to ayeko bomela soki ya bisuri soki nani oyo o muso da mwa miso minene boye mama abiso ayemba ka biwana akoma ki na Rigo Star Billy Abel ayeko bomela sudi bana na ye batikele Rigo Star alembi elisusu mama Billy Abel se respecter
Aussi comme il y a ba koko kobini c'est ba tuba bilbo ko ba simande ngwana eza na âge na osute. Ozana ba mama âge na yo o batala ka yo balanda. Yo il faut o banda opesa on nostalgie kala. Mais ba boye o baluka mwana mobali nazo ya na podium o balusi siko o balusi marque kitabu sima po atsara nini. Bilabe o balusi marque kitabu sima mwana mobali na yo po asala nini. Talaka bato ndengo mama moko ya lokuta muyibi ozokola kaka te bande bo partager bo kata place bo tinda biliabel osilisi babi ndombe osilisi nyoka longo osilisi ni politicien ya Gabon wana osilisi Rigo Star osilisi nani oyo ni mugaso muso na mbongo na Brazzaville bango tu oyo babima na biliabel bango tu bakatana papi mboma kolanda tende ba poudre wana tie azali so acoustique te yo pe oza courage tozo ebiseke acoustique ezali so te akomi fat mbumbum bilabel okomi fat mbumbum deuxième moto ya memi buzoba na media ba médecin c'est Koffi Olomide na mona no moto buzoba lokola Koffi Olomide te na media. Koffi Olomide a comme na niveau ya kopesa mwana mobali biz. Na caméra. Makambo na pelise di biso. Koffi. Soko zo bima na mwasi kotuna ka passer na été. Kotuna ka passer na été. Soko Koffi tellement donc azam mutu mo walingi ko posséder batu si vraiment obima vraiment na fali obima vraiment donc ça veut dire vraiment peut-être fali vraiment ça place on ça vraiment oh Koffi ozui moi si abatu fali asa ex ya fali boya kofunda pengaiti ex ya bato afali mais ndima na oka ça arrive hein ozali na mama Godé akoma ex na yo yepe bazwa ye esali logota mutu nyonso ayebi ki azali mwasi ya Koffi OK mutu nyonso ayebi ke mama Godé azalaka mwasi ya Koffi oya zingi ye ayebi ki azalaka mwasi ya Koffi ex ya Koffi sali ozali soki na mama mosusu wana soki nani soki Miriam soki nani ayebi te mutu nyonso ke ayebi ki azalaka mwasi na yo ex esali nini mais yo pe komi na ex ya fali ça fait quoi Koffi okomi na ex ya fali esali nini oh yo komi vraiment donc ça veut dire fali ndenge za boingani azaka place vraiment Koffi zwa kaka mais yeba ke yo moko lobaki mutu ayebi mukongole ko leka yo moko ezaka mobali na yo donc sindi mutu ayebi mukongo na eza fali Koffi mutu ayebi mukongo afali ya fali yo ye ko yeba mukongo ya sindi après ndima mutu azaki liboso na yo ke mutu ayebi mukongo na ye eza fali ndima ango kaka tika koya kwa mburuye batu kochela batu mamakele ba media koya kangisa batu vérité yango ana na moni musicien oyo ya bololé lokola Koffi te atie désordre na media mwasi na ye bana na ye mwana na ye tambola kote na ba caleçon Koffi Olomide kote la tela biso ba blouse bana basi kote mwasi na ye mosusu oyo asala ka biso ba défilé ba alia kote oyo mosusu sindi akio kangisa batu Koffi oza muta désordre kote bana na ye mosusu bazali banda bakomi bato maboma Koffi Olomide le problème za wana Koffi za na courage ya koyeba ke sindi ayaka kuna anuariti te sindi ayaka mobimba te azaka na mibali babima na ye et parmi ba mibali yango wonde moko mozala tanga oboni
na yebi nano mibale Fally na Kulu Matope. Kulu Matope. Kofi, ozana na dembanda, onga na yebi. Na yoki na tilo tola yobi ba 4. Ngala beti anga mibale. Kofi, na mibale oba yebi mukongwa Sindi. Kulu Matope na Fally ya sir. Donc nengo za wana yeba ke ozwi ex ya Kulu Matope na Fally. Yako kangisa penga iti. Sindi ya kuna nini anuariti ta. Après na ndenge ba Fally angonde bazaka na Kulu Matope. Sindi azoluka mata. Yo moko yebi monde na bina ba musicien popo fula mutu ndenge lekaka. Yo kanisi tango Fally azokutana Sindi. Na ndenge Sindi azalaka ndenge wana bandeko na ngai. Ah mais azo il faut kaka. Vous comprenez? Kofi ozwi ex ya Fally na Kulu Matope. Mais loko na sepeli na yo oyebi ko bongisa basi. Fally akoye ko bongisa ete na Kulu Matope. Mais yo quand même en tout cas eloko ngana ko trophée moko na ko pesa Kofi. Kofi ayebi ko bongisa momi. Ata bore sanga kombo Kofi en tout cas félicitations. Pourtant bazaki na Fally asaka bongo te. Tango Kulu Matope asaka na yo bongo te. Tango Kulu Matope o ba yemi bomo ngona changer danger tango ko abenga danger de mort. Botala Kofi ni botala Sindi na kati ya clip ya danger de mort ya Kulu Matope. Komaka Kulu Matope danger de mort komona Sindi kuna. Bokomona Sindi azobina kuna. Sindi ozwi nani Kofi ozwi ex ya bato ya Fally omekitisa. Mukongo ya Sindi muto ayebi yango Fally na Kulu Matope. Anati lokola yebi ayebi 4 ngana yebi ka 2. Mama ni tsunga, merci en tout cas. Boye ko inonde media na ba distraction. Tala ba pera ba bolo. Tu as distraire ba to Kofi. Moi si je suis dans le passé na ye. Yo so ki passé na yo vraiment donc ningi za boye. Yo kutaki Sindi na ndenge ni. Okanisa ki nini? Okanisa ki nini Kofi? Nde lelo bando landila soki ala bima na nani. Oh, yo ba rete Sindi azaki muto apasi. Po na musique po muto afulama. Yo po fula ye so sali makambo sali ye. Mais avant pe akota ba orchestre musa mike bande ke dobeta ba Kulu Matope. Oh yo zo sala ye lelo ba sala ye DJ pa ba chef d'orchestre mususu. Dai na tino kola yo tala 4 mais ngana soki na beti penda na fuye. Na yebi na node Kulu Matope na Fally. O iza ya sir. Kofi, tika distraction. Tiko kangisa bato. Nzambe apambola pe. Na lobi mabe. Muto ayebi mukongo ya Sindi koleka Fally na Kulu Matope azate. Kofi zwa kaka. Joie. Tika kotuna ba détail. Eloko na félicité yo obongisi Sindi vraiment. Obongisi siko na niveau akomi. Yena Fally ata balingani lisusu ekosimba. Po avant zaki trop na se ya Fally. Azfa peut-être o pesa bien te. Siko soki ne ba kuta na gawana ekomi ko simba. Yo mobile ya ndenge ni muke ozwi téléphone na mwasi. Kofi. Boni boitika mwasi aza appel libre. Yo moko loka ina crime moko beta na oyoka obwaka crime moko lobi. Bala pe mwana bato. Ata 5000 ya pamba pesa na pe na bango te ata 5000 ya pamba. Tika pe mwana sigaza appel libre. Mais yo moko champion ya kotala téléphone na mwana mwasi. Kofi. Même na kati ya aéroport, oza kofuye nanya komelie. Kofi, aje komi nango kufa na zuwa. Okufa na tension ya nini ya mbasu. Yo kufa Kofi okufa lo mosote. Mutako boma yo kaka bazua na wana ya basi. Boya ko distraire biso makambo zo le ka serrer na bamboka na boya ko distraire biso. Na ba politicien mutabuzoba na première position Félix. Toute la première fois na moni libela moi c'est président. Yai, na moni mutibela moi c'est président. Yami balé c'est caméré. Toute la première fois na moni moi si moko abali azaki na jibe. Akepa
na Brazzaville pa ele ki soki yaya soki ya Ochombe aye pa Didi Kinwani aye ko suke pa Kamere Buzoba. Donc tant Kamere tambola kawana so akuta na Didi Kinwani ba mo aye bi mkonga mere. Tango pe Didi Kinwani omona Kamere bo na yebi masolo tu. Ndima kaka. Isa nango bon. Zamba pambola bi. Na lobi mabe. Top. Merci mingi na bandeko to balandi biso. Ezangi message na lingena lo bagale loke courage na mingi na bandeko Goma. Félicitations mingi na bato Goma en tout cas. Mungu ababariki, Mungu abachungi bandeko yango. Courage moko banaume. Unaonesha kama mpo banaume vraiment. Mungu a vrai patriote bandeko yango Bukavu ya Goma. Goma asante sana. Mungu ababariki, abaprotéger. Na lobika ka vérité. Oya lingina pesa adresse na ngai pour porter nga plainte. Mais na lobi kaka. Keza bongo. Amen.